Landa, tous les sons. Lo wezana ngote bulu yekende kindoki kati na nkolo. Alors bulu yeke plus kini l'artiste yangoyo. Nazo poser question nanga mwana lion babenga ke nini na français. Mwana nkoi na français babenga ke nini. Vous comprenez? Bulu yeke plus kini l'artiste yangonde motote. Soko zui sengi mbata en permanence. Na français babenga ke tigre. Tigre. Ndorobeli mwana ya lion. Na français babenga kenani? Lionceau. Mwana ya lion. Na français babenga kenani? Lion. Ah, c'est lion. Mwana ya lion. Na français babenga kenani? Le fils ou la fille de lion serait d'autres lionceaux. Mwana ya lion. Na français babenga kenani? Lionel. Ndeko Joël, diplômé d'état. Oui, sabiso. Mwana ya lion. Na français babenga kenani? Mwana lion na français babenga lion pas. Pardon. Lionel. Pardon? Mwana lion babenga rae lion pas. Kini l'artiste bulu yeke plus chikoto kanano bundite bulu yeke makambo bulu yeke boma bulu yeke boyale uke Bino moko bomoni lokola bulu yeke plus original en mode 4G et côté la kibino na banda kubukanga ki bapanzi pe bosekaki ebele kasi ndenge to mesana ko yebisa bino tango zali koseka kamata bik na papier pona kokoma ozwa les sons bokanga pe bosimba yango malamu ke mwana ya lion na français babengaka kaka lionceau. Merci pour vous comprendre pe bozu les sons. Tokomi na suka ya présentation ya magazine Kin l'Artus ya mokolo lelo kasi tozali bongo na page rose oyo. Joyeux anniversaire epai ya Geti Mbula ya botamande mokolo lelo tika ete nzamba zala na yo na bougie oyo obakisi mokolo lelo Geti Mbula ndeko ya héritier Mbula Mr Drone tika ete Nzambe apambola yo ya mingi. Édition Koumamaki Kitoko avec impact na idéologie. Et pas il y a le rédacteur en chef valable, le coordonnateur Jean-Jacques Kabea, Nassima Caméra, tout cela qui bon na héritier Mboula Mister Drone, yenda benda kingai bote, obolu langai na banda kunabino. Kasiboti katope sa mbote na Henriette Futila, notable ya Kanluka, yepa zalaki awa na plateau pour la ndengeni ni mosale zali ko selema. Kitoko avec impact na idéologie balobi de retour avec force na magazine Kin l'Artus. Tolo balisusu nini, tout travail mérite bien son salaire. Nega te mesana koloba pe bomona rango. N'importe quoi. Ngana bino to monani pour ça le loko. Te